Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireuse de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique, toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous avez bien bisopé par la grâce de Dieu. Tout le monde toujours que non, la grâce de Dieu nous suffit. Alors, côté aimer partager ce que vous avez liboso, pourquoi pas s'abonner. Voilà. Le lot déjà tous mercredi le 15 hein? Déjà mi-avril et 2026 c'est le cam et Kembango Entrambi. Maman. Voilà. La grande famille, je crois que mon titre, mon photo et miniature nanga. Wana eza telesi et ozela. Alors, likambo eza nini bandeko? Likambo eza que non
Je crois que comme sous souper parce que ça les liens déjà analyse. Mais pour dire vrai, babiso ba mususu mama BBC toyoka déjà likambo oyo mais to mila maki yangwana il faut air moko bo féliciter kabiso parce que nous là tout ça la musala bien toyaka ko blesser batouté émission on a osala ngona okenango plus na conseil et juste pe pour na ko ramener savoir à bateau. Le problème c'est quoi? Je crois que déjà ça fait un bout de temps, ça fait un bail que non, tout le monde a télé si sur les réseaux sociaux. Nini, bino nyoso boyebi que non télé si azobela. Télé si au AVC. Alors, to solo là, oh, dinana muto aboa ke lié malade. To solo là siko. Aimez la vidéo pour partager la grande famille. Eza esengote. Personnellement, nga mama BBC eza esengote. Yako loba oh maladie oh zuité na okenango bongo te mais je vais juste interpeller les gens et quelque part soki yetele si azana itawa na penza epesa batu mususu mayele elakisa batu ndenge ya kotambola soki ye akoloba cœur dina na mutu asali bongo siko oya biso ndeko chroniqueuse komona esu nani ekiminga nzambe nanga o ba pasola ki machette. Hier est tombé au Kezalate. Ba insulte nyonso oyo afinga Belvi. Retombé au Kezalate. To solo la siko awa. Voilà. Nga normalement na yokango. Lorsque na moni keno azobimate depuis nga na tchaki ka depuis tangu na monaki oyo makolo brancard oyo Michou tangu ba publier ba vidéo na ye. To monaki ye ko bimate. Parce que ye abimaka na makambu nyonso parce que ya défendre bana wana mais na moment ya publication ya ba vidéo ebimaki wana ya mwana wana abimaki te ngala bana ekozela abima na yoka oyo ya koloba tant que maman comme ça nga pe na répondre mais na monaki ezwaki temps na banjo tout na c o azobela ngai bayebisaki nga keno o ezaki mbasu nde bayebisaki nga ezalaki mbasu babwakeli mbasu et mirmir wana ya keno ya kombo adinana ezali toujours kaka na bato bakolobaka bongo mais esa apasi pe mawa ya kotala façon oyo télé si abandaki ko fonctionner sur les réseaux sociaux et aujourd'hui peut-être ceux qui se retrouvé peut-être na maladie bato bakomi ko pakola bato mususu soit disant que non oh yenda bwakeli maladie non bandeko soki bozongi na be émission nanga je le disais toujours à haute voix ya koloba télé si façon azo kende na makambu na ye retomber moko mabe ko za liboso na ye parce que azo kenango mabe makasi et puis eza na kati ya mutema eza ene moko ya makasi et je le disais toujours na obi soki botali ndenge azoloba otala munoko na ye ezokene mupanzi je le disais toye kotombola wana ko toye ko se moquer toye juste le peka pona ko interpeller batu oyo batambola ba otambola ou encore ba kolinga kotambola lokola télé si retomber eza muninga mususu ye wana a sauté avant elle a arrêté les réseaux sociaux alobi azoluka batu ba somba chaîne na ye et décor alinga Belvi boyokaki audio ebimaki mais retomber na ye nangana bino toyebite parce que sur les réseaux sociaux ata $10 oyo esungaka ata bato basomba lipa alors place mbongo ekotaka soki kotaka na ndenge ya bien eza bien mais soki okotisaka mbongo na ndenge ya mabe ya nzambe avandaka kimia pour un temps ntango avandaka kimia c'est pour te donner peut-être le temps ya ko se repentir. Bandeko mususu basalaki ba émission na ngambu na bango na ngambu baleza bakwiti batu o basalaki ba émission pona ko informer pona koloba que non elle est souffrante azobenga batu ndenge azawana elle appelle les gens pona koloba que non bolobela maladie nanga na réseaux sociaux te bolobela maladie nanga na réseaux sociaux te abandi koloba loba ka ndenge azalaka. Là on nous apprend que non eza AVC yaya
nga na lobaki na oke nango plus nde na conseil na obeta maboko te ya koloba ke non ozwi omoni makambo bana ko ça sur les réseaux ozwi te. Je vais juste interpeller nga na yo to tambola ndenge nini, nga na yo to mema vie na biso ndenge nini, et surtout na âge ya soki oza déjà na 40 ans. Il faut yeba ndenge ya ko gérer ba tension na yo, il faut ko yeba ndenge ya ko gérer peut-être façon na ya ko tambola makambo ebele, parce que âge lorsque zo avancer soko tali télé si aza déjà âge moko eza avancé, mais soko tali makambo bando ça sur les réseaux sociaux ezaki yango te vis-à-vis na âge na ye. Âge na ye wana lelo ata mwana 35 ans 40 ans moni déjà AVC beti. Ba AVC mususu ya lelo ekomi ebele ekomi peut-être que non peut-être nani biloko akolia mususu pe ya monde à ténèbres eza nango ya mais lorsque ozotambola na se ya makolo ya nzambe ya ata basali ndenge nini nzambe akoyebaka toujours ko protéger yo. Télé siko bimana na ba réseaux sociaux ba mbiscade ba biloko nyonso bana ko sala sur les réseaux sociaux afinga belle vie mabe asala boye mabe akende nango boye mabe donc ota la penza ke non na mutu oyo abebisa ki atana na ye moko Louisa ezaki télé c'est parce que azaki abana ko pesa Louisa conseil à bien te soki azaki maman moko boye pembeni ya Louisa ke non azo pesa conseil to linga peut-être to bando mona peut-être ba biloko mususu ya bien na ngambu ya sila. Malheureusement, c'est-à-dire que non nzamba sungisi la na mutema na ye apesipe na batu kaka ya bongo o bako sunga ye ata mukete, c'est-à-dire que non soki oza mutu moko boye oza ke non okoki ko pesa conseil ya bien okoki ko sunga sila ya okufa avant soko oza na makolo sila okufa avant, donc yesi la po vanda na ye il faut flatter ye o la ki se ke non to ke nango mabe parce que yeso ko lobeli ebola mo eza mabe pona ye. Maintenant, awa, to souhaité te. Soko tali âge ya mama Télesi. Ba âge ya mama Télesi wana, to mona ba mama ebele bazo souffrir na ba AVC. Mama mobimba ayo kwa kaka likambu te pa ase ye wana. Ti ake ko sangana na mwana moko ya muke o peut-être ko ozala ta koko na ye. Botela niveau. Tout ça, exactement que non, on s'est moqué à koloba que non ozui. Nga kutu ma bébé c'est na koloba kutu te que non azuité. Je vais juste interpeller les gens. Ya koloba bande ko bomoni mabe oto sala kana sa moyo. Jamais kolongwa na sa moyo sans pour autant ko futa mabe na yo. Na soki ya koloba dinana, nga na ko regretter que non, soki ya koloba dinana parce que ye kutu dinana aniati dinana makasité koleka belvi. Pour ceux qui bakolo bakeno eza dinana wanga nga na kondima te po dinana zui ma finga te dinana zaki critiquer pas télé cité lokola belle vie na batu o peut-être bakobete lango c'était ya koloba keno eza dinana vraiment elekelanga makasi pour ceux qui toche dinana wana toche belle vie wana ya belle vie c'est depuis télé si a jouer le sous na bela production te ti lelo ya alata belle vie na nzoto. Il y a dit nana c'était juste kaka moment moko muke et puis dit nana luka qui est na problème ta aswana kinde na ba fan ya dit nana azu écarté ba fan a dit nana azu dit nana a chewana anyati dit nana toyoka ki kutu dit nana il fallait apporter plainte nandenge sili na ndenge ba porter plainte tozo ba pe position te toyoki ka mbala moko ya malade po ngana yoka ngana yoka que non elle est souffrante elle est malade mais ezambas mais là on nous apprend encore ya koloba que non eza AVC mais bobi ma pe bosa lele kanyotiti te mais ye ya bana koloba que non nga soki basali boye pa 5 minutes na ye yaya to lukaka kimia ezana ba âge mususu elinga pe ba buzo bate. Moi je le disais toujours na ba analyse na nga na lobi que non mama télé sur na linga zalata parmi ba mama o peut-être ba réconcilier peut-être ba ndeko
ya alinga azala parmi malheureusement bango nde batie misisa na relation oyo bakabwa na séparation oyo me bolongola dinana ya makambo oyo ya koloba keno dinana oboyeba dinana te belle vie pe te age na ye moko ayebaki kose protéger te soki mpe atambolaki na mabe retombe yango wana kaka ti mwana mwasi oyo kombona esu nani nzambe na ngai oyo bakataki machete awawa okotaki ti na prison olali na kati ya prison yo koko. Lorsque je dis koko, c'est-à-dire que non, parce que aza na koko bana ne babota aza na bakoko yaya prison mususu ezalaka ya élévation mususu ezalaka ya humiliation mais prison ou encore ndenge alalaki na cachot jour wana ezalaki ya élévation te ezalaki ya humiliation. C'était na moment wana nde il fallait azongisa ta sens akibomoto malheureusement azongaki susu po ya ko toucher belle vie à part ko toucher belle vie abandaki susu ko sala ba émission na oyo les consommateurs tala ndenge ba memi les consommateurs ti ozomona ba makambo yango na ola kisaka bino ba réalité yango wana keno na mokili to yeba ko sala ka to banga ko sala mabe yaya tozala na babitumba na vie ata nzambe permettra babitumba ngo ezwa biso mais nzambe soki azotala keno ozotambola na crainte na ye aobateloka aobundela yo eza na biloko mosusu nzambe apermetraka mpona kotala kaka mpona kotante kotala kaka oyo aza mwana nga to aza mwana nga te yango na balobaka mon peuple périsse par manque de connaissance totambolaka mingi na ignorance telesa azaki mutu moko boye ka wana ya mwana na biso oyo ya ndeko na biso chroniqueuse oyo bakataki machette wana ndenge kaka lalaka na prison wana ezaki eloko moko ya soni nga na place na ye nayoka soni parce que otali âge alalaki na prison malgré abimaki lobi ya moni keno azaki yanke ndenge abimaki non le fait kaka ya kokota na kolala le lendemain obima ya eza soni je sais pas alala te sûrement alalaka parce que eloko wana elekaka na butu na lobi nango nde babimisaka ye ezaki moment moko keno asinterpele kaka azongisa me bakweyiseli ye kaka balobi keno balingi bomona lisusu na mwana na mobali te e aekartaki mwana wana akomi koluka bato mosusu akomaki kosala bango baémission esukaki te ayaki lisusu je crois après wana lisusu nde abandaki makambo ya nani oyo ya les consommateurs oyo nde alekaka na émission ya les consommateurs à part wana lisusu abandaki koyela esuka toujours belle vie après aye koyindisa ya dinana nga nazelaki ye na makambo ya makolo brancard oyo michu abima aya koloba peut-être ya kodéfendre parce que eloko wana ezalaki eloko moko ya kodéfendre te ezalaki eloko moko ya kotelemela mais bango talaka batumba oyo donc bango nyonso bazaka ba el chanto nde bato tokoki obenga ba el chanto bato moko ba incompréhension bazwa bango mayele bandeko ça fait mal ngai ba BBC nayebi te ba o penza batiaka penza ka na bémission ma BBC nakena yango mingi na conseil na faire voir kabino réalité. Je pressentais loko moko boya koloba ke no mama telesi oyo façon zo kende na makambu ya ko blesser na nzambe likolo zo sepela te mais place aza mana nzambe kaka visiter ye epesa na ba mama o nyonso baza sur les réseaux sociaux bao pelisaka ba life
muto aboti koto Karine aboti koto bozo parvenir tina kokendaka kobengaka hôpital boyeba ke non soki mwana na bayaka ne na ba kilo botala degré botala niveau ya congolais banani ba mama bandeko topesanaka conseil esa bien eloko ezozanga biso na communauté eza lorsque mabe eza olebo telemela mabe mais les gens bazo applaudir pour na mabe nde ba retomber yango ouais. Moi je ne pense pas que non ndenge aza wana kobandolala na Louisa, je ne pense pas que non Louisa kozwa en charge 100%, je ne pense pas, je ne pense pas. Donc muto mokili jamais okoki kozala peut-être bénédiction ya mutu. Lorsque je dis bénédiction eza kaka finance te. Okoki ozala peut-être bénédiction ya mutu ya koloba keno ozopesa moninga conseil ya bien. Okoki ozala bénédiction ya mutu ya koloba keno oconduire ye na nzela moko ya bien. Okoki kozala bénédiction ya mutu na ba nzela ebele. Malheureusement bokanga batu bandoki te ya. Si la dame elle est souffrante, non, bokanga batu bandoki te. Parce que nazomona eloko moko te ke no batu ba bomaye parce que soki mutu akobomaye sur les réseaux sociaux, to tchapeza to loba vraiment vérité mutu akobomaye peut-être to loba peut-être belle vie peut-être parce que belle vie ninga zawana nda fingami dina na fingami te. Mais belle vie atika kaya atala kaya mona kaya amona ke kutu te. Atikela etana ye. Atana parquet afunda ete. Atika ya mona ependa el chato mutumaye le bazoa. Ce que vous oubliez. Kakasiko. Est-ce que dit pardon, dinana zui ma finga. Dinana zui ma finga te. Ou encore biloko o ya yaki ko bimisa ya dinana. C'était juste kaka non aye ko confirmer parce que c'était des choses otoyoka déjà. Yaika kopesa biso confirmation ezaki te que non abimisi matière que non ya solo ya matière à matière que non ezaki fraîche non. Et ça ba matière moko toyoka ngo déjà de bouche à l'oreille toyoka. Mais yaiki ka juste on dirait ka pona ko confirmer vi que non ba jouer na groupe moko ya na Caleb. Na groupe à Caleb pardon. Dinana peut-être toyoka ki azo kangisa ye akangisi ete. C'est pour vous dire que non ceux qui azo bela bo citer ba kombo ba touté parce que na ye moko na âge na ye akokaki ko se protéger te akota la âge na ye parce que to komaki tina niveau ya kolobaka âge télé cita la âge na yo télé cita la âge na yo azo mami kaka ba foundation oh 50 ans, oh 50 ans. Maman 50 ans zalaka boy. Et l'obéli déjà mbange zo kende côté moko. Tant aux olobana et l'obéli na zo mona déjà mbange zo kende côté moko. Ça te disait rien. Mais na be mission nga peut-être na lobat. Na lobat que no monoko zo kende côté moko maman télé. Il faut ami batela. Na âge lorsque ozoya ozo ganga ya kanda. Moni ba biso ba mususu to lobaka déjà que non toza déjà na voix wana. Mais tolobaka na kanda te parce que elle abozo bimana kanda. C'est-à-dire kanda nezo ke ndeko toucher na ba nermba moko. On dirait mutu wango azaka liboso no déjà donc obunda penza na ekane bonye bo bunda na mwana biso o chroniqueuse na biso. Donc c'est par là to eki komona ke non télé sinenga bimaka wana ezalaka penza na mutema na ye ezaka réseaux sociaux te. À part ça abundisa pe nani na biso Mima. Amoni na magasin, na magasin, na boutique. Na supermarché, pardon. Na supermarché. Tant on ba mima jemima ibele boye bi ba bisou et psykaza. Kaka ye telesi. Ngana loba kabandeko. Mabe oto salaka yaya
oki okofuta ngo na lola te kaka na sawa tu vas payer kaka na se likolo tofutaka nde bolamu tosali awa na se sko ya azoboya balobele pourquoi mais ça za star eteya la grande famille film na biso nayebi te soki bakotisi yango lisusu film na biso ya 6e épisode je crois oyo ya lobi ezalaki na bamwa makelele montage ezalaki vraiment bien te toripotaki yango topesaki rapport et tomoni balongoli yango namoni bato mosusu baobenganga balongoli yango bazobongisa e bakokotisa c'est-à-dire que non lelo tokotala 2 épisode oyo ya lobi na ya lelo 6 na 7 alors bo excusez parce que la technique ezalaka toujours na bacaprice nango et voilà alors il faut vous comprendre pour na mona pe na ba commentaire boye tozwaki pe ba rapport topesaki po biso pe totalaki film mbala moko na bengaki nanga kuna na bité technique film mabe makasi parce que ba son ezo répéter et tout alors ba longola ki yango bazolamba yango lisusu na yebite soki c'est côté ya bozana on atala alors c'est au moins ça bo excusez ça technique caprice en ezanga até l'erreur est humaine l'erreur est humaine et voilà quoi vous comprenez vous en atala quand tu non écoutez déjà 15 je sais pas 14h50 oui baté est-ce que baronini bakotsango r nini nzambe na ngai bakotsango r nini bomoni bande boyoki bolandi bandeko c'est au moins ça akosela na ye dina na te akosela dina na te dina na ya bato akosela dina na te dina na ya bato asali eloko te mama na biso abatelaki santé na ye te AGC avancé elle avait déjà des malaises ya AGC avancé ya koloba ke non makolo otala nzoto déjà c'est lembi eza ba âge moko bo il faut koyeba ko se protéger mais te ya zakaka toujours na rando osala rando na nani mutu pa yaka ko répondre yo te dépôt bandaki ko niata ko yana kombo belle vie plus de 7 ans plus de 7 ans oyaka kaka na kombo mutu moko wana olata mutu na niveau moko boye soki ndenge nini yango wana e mutu yango pe a répondra yo te attaque non ata ya coin toyoka te siko yebisanga na ba eta oyo soki eza bongo okolukosenga bolimbisi na mabe nini yango pe basala yo oh lata mutu pendant 7 ans bandeko lorsque je dis ça ezaki pour ngana yo to eba ndenge ya kotambola eza ba biloko mususu biso moko nde tokenda kotoka biso moko tokenda kobuka eza makambo mususu ekomelaka biso na vie lobo zala innocent ou encore innocente nzamba obundela yo mais oya yo moko oke kokundola oke kobuka nzamba kotiko pe ke no silanga nango parce que ça manque ya nani ya connaissance aimez partager bayanga ibampo ishu famille Bota est le meilleur fan du monde à quel jour c'est grave Bon aimer beau partager la grande famille. Ça fait mal parfois. Et c'est là que moi c'est ce qui peut-être moi sur les réseaux sociaux.
mbela sa pelisi life awa wana ndeko na biso ke saki peut-être mutu moko za ngamba belvi ya balingi batia mutu mal à l'aise awa sur les réseaux sociaux mais neti nga mama BBC na ena boboto nyonso na ye juste ko interpeller po jamais na okyo loba keno ozui eloko lukaki ozui jamais na zesu mutu te po to bandoko lobango na bémission et abunda na mutu moko boye o peut-être aza na eloko ya nzambe te nga na loba yango babelvi wana bitumbe koya me nzambe aobanda bundele kaka oyo aliesaka baorphelin aliesaka baveve yaya likolo nango mpe orpheline botalaka mpe bato bokotouche buzoba oyo ozosala na sa moi oyo kokanga bato bandoki te parce que les gens oublient trop vite ou encore très vite na oki oloba tobosanaka vraiment mabe oyo tosalaka tobosanaka omoni sikoyo na ntango ya pasi nde ezalaka soki nayebaka si je savais wana eza eloko moko ya mabe makasi nga na préférera yango te yango mona nga mama BBC je prends toujours mon temps mpo nayebi réalité mosusu ya koloba keno bitumba mosusu ezoyela boye ozwi nanu ntango orefléchir olobi bitumba oyo estce eza ya molimo to eza ya mosuni mpo soki eza ya mosuni yaya kende nango na mosuni soki eza ya molimo ata bible yango moko ezoloba tozokombattre na nani te tozokombattre mpo na makila na nini te na flèche te molimo mpo bitumba oyo telesa bandako oya nango mpo na belle vie. Moi je le disais toujours que non oyo eza sous normal te eza na mutu mosusu alataka likambo juste ka po peut-être bapimeli peut-être ata $50 ata $20 tomona yango ata na bafamille na senga ye $20 apimelanga amema yango problème abandi obebisela réputation dire likambo tomona yango ata na bafamille na senga ki $100 aopesanga $20 mais ozwi ata mwa $20 wana mais ndenge akobebisela yo réputation yaya kuna pe koya koyindela yo okobosana keno yo moko olukaki ba problème yango na dans la vie tozala na ba réserve na loba yango chaque jour la grande famille tozalaka na ba réserve na ba makambo ebele surtout réseaux sociaux oyo réseaux sociaux ezosunga ta mukete pour réseaux sociaux oki otombola yo ka réseaux sociaux na esu ebambi yo. Alors il faut que vous soyez trop souple. Attends que notre soit moins $5, nous sommes moins lipa. Yaya, tous les gens qui ont maïle que notre bungi sa mouli, notre bébé sa mouli, mon abi sauté pour les réseaux sociaux. Et dans la vie qu'on a que nous au vivre ka, on a des problèmes na mito, mon so kangi batu, di kambango malonga te muto sala kiyo. Mais yo so lata ki muto, di kambango nini oyo, okyo lukape muninga na ndeko note lo bakeno, ndeko boye parce que les pardon. Yeah, nga nayeba te nga nakutana na baka et puis baka wana yango bomona nga plus na émission nga nakena yango le kwa matea parce que j'apprends toujours botia télé si micro belvi asala yo ni afinga yo te dinana abimaki aya afingi yo te juste ba fan pona yo yo kanisi ke non dinana tindi ba fan te yo lorsque kanisa qui peut-être dinana ou encore kanisi ke non belle vite il y a personne boyebi ndenge nini ke non atindi parce que vous savez que non si la Louise ndenge zana atinda kabatu parce que lorsque bino boyebi ke non ye Louise atinda kabatu pour vous bokanisi ke non batu nyonso batinda kabango non appelle les Kotaki. Pour comprendre la grande famille, c'est juste que non, humanisme et ça la bandeko. Humanisme et ça là. Mon kilo yo est comme la réalité, mon corps, batu ba komi mitema mabe. Batu ba lingi ko bebi c'est la batu ba réputation, ko bebi c'est la batu ba vie. Donc on comprendre te di kambango nini. Et puis depuis au banda qui est au changer vie na peut juste changer te
ozo évoluer pété mais ozo bimisa ba nerf ozo bimisa makasi no nyonso ba nerf no nyonso donc ocha ba organe no nyonso na kolinga ko détruire mutu bon mona siko ba retomber yo kolongo ko bimisa ba organe no nyonso pona ko détruire mutu ba organe wana yo moko zo boma isu ba organe wana pona nini ozo ko bimisa ba organe na place où il faut même pas ko bimisa. Bako c'est la moutouté. Ce qui te relève to kende na ki Congo ça. Tous ces pays ici bas. Ce qui te bito kende na ki Congo ça. Parce que ngai peut-être na ondima te boya ko pointer mutuke no ye mutu asala ki eboy non yaya. Non yaya. Communauté na biso tozana comportement moko boye tolinga ko tombola mabe tolinga ko tombola lokuta. Tozanga kata minute ya muke ya ko réfléchir. Nde mabe na biso communauté. Communauté na biso toza plus na buzoba. Donc obimisaka ba organe kaka na buzoba. Mais place au tokyo chama yele atabino moko pour 2 minutes kaka to réfléchir nan. To réfléchir kanan. Qui est télé sur les réseaux sociaux? To longola na musala théâtre. Qui est télé sur les réseaux sociaux? Ba sortie médiatique ne zalaka pona nini? Kaka ba compte à rendre. Ba compte à voir rendre ezate que non mutu aza na problème na yo. Yo moko zo kundola ka bu. Yo moko dépôt banda 6 ans 7 ans. Il y a besoin de ma casse. Et puis, pour une église, vous avez une prière à 40 jours, il y a 30 jours, il y a des semaines. Dans l'église, aussi ce qu'on a dans l'église, vous avez dit que ça s'amoutou. Vous avez dit bêtiser, vous avez dit bêtise, vous avez dit que il y a toujours les retombées. Quand on a ça, vous ce qu'on a reçu, elle passe nuit avec Louisa. N'est-ce bien? Ce qui a passé nuit na ye, na Louisa a joué en charge 100% et ça bien. Ce qui Louisa a aussi les langotés, ils a pas sipé mawa. Télé c'est basangisa mobali na Belleville. Belleville a bombé la télé si mututé na famille na ye. Belleville to éviter ce qui a sala potoye bakate. Si les loto mitunaka Belleville sala yo nini yaya. Belleville sala yo nini problème. Ce qui toye ezate ke no toye koloba azwi ngana za kuna kututé. Biso to tikali to fonctionner ndenge ni. Biso tozalaka wana tolamuki tocha ba organe kaka na ko bebisa ba vie ya batu ko ya ko bebisa réputation ya batu ya ko loba makambo lokuta ko ya ko titoyer batu ko ya ko linga ningo longola mutu na mokili. C'est-à-dire que no Belleville azana ba Belleville za ya nzambe parce que façon au télé si amema Belleville sur les réseaux sociaux pendant 5 ans 6 ans. Normalement Belleville nazaki il fallait chata zolo likolo. Yazaki mutu makasa azaki mutu moko il faut pas se retrouver peut-être na moment ya za. Je le dis parce que il faut tous en avoir sens à kibomoto humanisme et ça la kabiso. Humanisme. Bref, la grande famille, ça fait mal hein. Une bonne guérison à elle était à Peka Batunsusu parce que Kanae Yemoko atala qui est âge na été et voilà quoi. Tous à la brancher le long na pourquoi na ebité batia déjà 6e épisode en oyo balongola ki batia la biso nyonso mi balé lelo 6 na 7 voilà. Je suis bloquée ici. La porte est bloquée. Nous avons fond le langage. Qui est là? Joyce. Joyce. Porte au sur Bimika est bloquée. Ah. Porte est bloquée, Seigneur. Joyce. Joyce. Ah, mais attends. J'étais où? Mais j'étais bloquée ici.
Tu manges quand même, hein? Toi, vraiment. Bon, tu vas manger des biscuits. Rappelez, papa. Chérie! La table est déjà prête. Appelle aussi tonton, s'il vous plaît, ma fille. Tonton? Oui? Oui, la table est déjà prête. Ok, on arrive. Ah, d'accord. Ah, papa Blaise. Oui, maman. Ah. Oh là là. Ah, ça va, Joyce? Ça va. Oh, maman, ça sent bon, hein? Mais bon, Encore Rio? c'est pas bon, non? Bon appétit. Merci. Ah. Ok. Ah, mais là, là, vous. Pas de problème. Ah, ok. Yo, en tout cas, fufu kana mabo. biyamba oyo biyamba naomona ndenge Naomi na Lea nda ya mama kulutu ndenge bakosasa belle vie mabe ekoti. Franchement, je vous dis, mobali ya Bella Fabrice akufa te. Pour ceux qui akufi problème, hein? Pour jusque là peut tozoyeba te. Joyce aza mwana na ye to aza mwana na ye te baotika biso kaka na suspense, hein? Oyo Lea na Naomi bazo bomela Bella, hein? Yango papa Blaise ata balobaka atie poison pona nini. Film ebandi bozoyeba elenge ya film ebandi, scénario ebandi sikoyo. Mokili oyo biyamba siko tokoyeba papa Serge asali yango pona nini. Molimo nini wana vraiment yo bato bayambi yo oyende koboma franchement. Bandeko bo aimé bo partager tokuta na air moko. Et voilà quoi. Tokuta na air moko bo aimé bo partager. Aimez partager la vidéo. Tokuta na air moko, bisous, bye. BBC, ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babole, les so qui m'avaient, so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose question, on répond doux sans insulte. On reste debout, comme ça n'a pas argument. Na esprit à développement, Toko bêta mondialelo. Na français, na lingala moko, zali wapi, yemba na biso. BBC Mpoi, oi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. BBC, Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka,